Après la réussite de son grand concert au Zénith de Paris, les frères Mike Kalambai avaient retourné encore au stade des Martyrs dans concert et Paiwapi à Bengaki Ango na Kombo ya Explo célébration dans le stade des Martyrs et Zalaki Bongo Mokolo ya samedi Oyo Paris réussite à Sakana Yabo Sakanate plein à craquer Batubayaki ko sepela koku misanzambe elongo na mosali na ye Mike Kalambai ba invité Batalaki wana tomonaki présence ya Weranson non seulement Weranson Bill Clinton héritier Watanabe fali pour s'excuser pour Batalaki bongo na voyage Zaki esengo batu basali ba polémique est belé Zalaki rencontre entre babengaka ba musicien ya mokili na nzambe tondengeni après tout bisonyo surtout tuzali na kaka ya nzambe Weranson azalaki wana anguma ya kosakana te concert wana elekaki kitoko batu bakumisaki nzambe na ndenge longo balaki. On me fait savoir que Yangiama Makanda Weranson azali piawa. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais lui dire merci, il est là. Est-ce qu'il est là? J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Alinga aloba, napesi aloba. 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 Ok. Maboko makasi pona passer na biso. Merci. Loba merci. Loba matanda. Toi ça qui dit là. Kasi eloko etuti mutema ya batu tope etuki mitema ya batu kaka na concert wana batu bayaki kozwa gloire batu bayaki basekwa na bolimo batu bayaki ko na mikumba na bango epai ya nzambe misusu bazongi bongo bibembe ba confirmer oui c'est vrai il y a eu 9 morts et plusieurs blessés par ma mort wana ezali pe na mwana moko ya moins de 15 ans oyo akufaki pona nini batu bayeko kumisa nzambe kasi komi babanda kozonga bongo na kati ya ba morgue plein na stade plein na morgue bakinoa baleli est-ce que ezali nini batu wana ils ont été sacrifiés étouffement ezalaki ya ndenge nini toyebi yango batu balobaka mingi na ba chef spirituel balobaka pe yango oyo bayaka stade batu bakufa bazalaka ebele koleka batu ba mort ezamba liboso te tomona batu oyo bakufa na concert on se rappelle la concert a fallu pour pas DiCaprio la merveille aigle batupe bakufa qui a eu de disparu mais pour la nini batu bakufi na concert oyo yango pe to kosola yango na émission ya lelo. Aujourd'hui, sur le 27 juillet 2024, à partir de 14h, nous avons commencé à réciter les enfants qu'on nous amène ici par les ambulanciers pour les cas des accidents qui viennent au stade de Martyrs pour le concert de Mike Kalambai. Nous avons les enfants ici. Pourquoi nous voulons faire cette émission? Pour rappeler à tous les parents qui cherchent les enfants de passer au centre de santé de référence Vijana. Si tu as un enfant, tu dois aller chercher à la maison, tu peux passer pour vérifier si ton enfant est là. Évangéliste Roger Bakapé avant d'Akiniete à l'Obi Makambo les cas qui sont la grande célébration ya bana nzambe kasi du fait que Abengisaki oh bon benga ba païen oh est-ce que ce qui muta la musique ya mukila sali païen du fait que Abengisaki Weranson na maloba oh ya lobaki Abengisaki Weranson pour na Weranson za battre record ya bastade de martyr est-ce que ça dit mabe pour Roger Baka esika oya bebisaki yango wana yango pe salaki pour polémique oh est-ce que Weranson a droit ya okende ko sambela teta mona nzambe est-ce que wana Roger Baka alobaki malamu to alobaki mabe limbisanga ozale kinanga na lingaka mingi oyebi famille to famille ba mama na biso balingaka biso mingi mais na oyate na boyi na kolanta salite na nzoto abengisi wera mais eloko mabebi makiani ezali yenda zo détenir répertoire ya ba plein donc on est critère au tio wana obebisi donc tu as construit sur avec la chaume la paille tende wana nga sola ndi vidéo limbisanga osala mabe batebele ba justifier yo mona mama na concert on a de bomona te yo zo sale la batu to c'est la donc yon église à mutumo ko yemba te vraiment or Jésus avant d'en appuyer a te yaka ka mwasi moko
nde lokola babengisi bato wana ozana parti moko kao eloko yanga nini nini oyoka est-ce que la Bible a boyoka conseil 95% ya ba pasteur élevé en dignité batiki vérité. Avant comme en 2027 ba tata ebele boyebi na kata ecclesia on va komisa bana na bango ba pasteur ba yebi vérité ba boy ko sembola vérité. Nena lo bana bino boy eza na pasteur moko te na Biblia akoyebisanga ke abati la Matthieu ti na Apocalypse tata moko komisa mwana ne pasteur. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoé télévision bisika nyos tubozwami merci na confiance pe fidélité bo pe sakana programme oyo radio Lokoé masolo et pa wapi to kutana ka pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek to kutani lelo pona ko solo la mambi maleka ki bongo mokolo ya samedi na stade de Martyr pas wapi explose célébration ya frère Mike Kalamba et Salama qui pas wapi bana ya Nzambe ba kutana ki pona ko sepela ya to ko rappeler awa avant to banda émission yeba yango bande ko anti-poison ba ali wa ya oyeba te nani nde akoina yo nani nde akotela mwana na poison akotela mobali na poison to yo to na Afrique to wapi to na même pire yo d'ailleurs pire asala kate benga biso to ko en contact na bande ko anti-poison pona o se procurer na 2 graines là yo au moins il y a anti-poison. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Oh toloba kite tolobi. Voilà. Yaya to koy koleksa makambo bo été parce que to benga on une matière de côté célébration munen explose célébration ya frère topé pasteur Mike Kalambai oyo asalaki da exploit na Zénith de Paris to moni ndenge akumisa kinzambi elekaki na impact na idéologie d'ailleurs Mike Kalambai azali mutu ya ko présenter te monaki étape na ndenge abandaka ba seru ndenge malgré misambo apopulisa ki e consort tilelo akomi boye c'est pour dire d'abord que étape ya mwana mutu to mutu notre étape na ezalaka progressif pardon ezalaka facilité pour la mutu akoma esika oyo akomi wana Mike Kalambai asali bexo abandi ko représenter valablement mboka na biso RDC partout au monde merci coup de chapeau pour ça ezali malamu mingi yaya après concert reçu pardon ya Zénith ya Paris alobaki akobeta bongo stade des Martyrs pour une petite histoire stade des Martyrs ezali après maladie o evanta ki biso na ndaku bato babetaki ba stade de Martyrs ya ndenge na ndenge ya 4 productions na stade de Martyrs d'abord toyebi ezali na production ya liboso oyo bandaki ezalaki bongo ya Fally Ipupa DiCaprio ezalaki le 29 octobre 2022 année 2 ans passés n'est-ce pas il y a 2 ans passés Fally Ipupa DiCaprio abetaki bongo na stade de Martyrs plein à craquer juste après Fally Ipupa et ko la bongo Ferregola Jésus de Nuance, il est là qui le 24 juin 2023, pratiquement une année et quelques mois après. Et troisième concert, il est là qui bongo ya frère topé pasteur Moïse Mbiye, il est là qui le 19 mai 2024 Oyokaka et le récent concert autour de samedi. Ah ouais, il est là qui bongo ya frère Mike Kalambai, il est là qui le 27 juillet Oyo 2024. Kasi na 4 concerts Oyo qui moko ya Nzambe mibale ya Nzambe mibale ya mukili tolobaka wana ba insile salamaki na concert obeno benga ya mukili ya faire na Fally na concert à Fally odaki le 29 octobre le ministère de la santé
na police nationale ba déclaré que la concert a fallu, il y a eu 11 morts. 11 morts na concert a fallu. Mais concert a fait, il y a eu 0 mort, il n'y a pas eu de mort. Na côté ya batu ya Nzambe concert, il y a frère Topé Pasteur Moïse Mbiye, et c'est là qu'il est 19 mai 2024, Oyo, il y a eu 0 mort. Ata mutumo côté à Koufaki. Alors, Kaka, le 27, Oyo, la concert, il y a Michel Chrétien, Topé Pasteur Mike Kalambay, a déclaré qu'il y a eu 9 morts. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de morts? Qui a provoqué ce mort-là? Donc, on développe un gros Kaka dans l'émission, il y a Lelo. Batu ba que concert oyo ekozala na nguma ekozala na ampleur batu bakoya ebele tokoboya yango te na côté ya musique ya mokili c'est fali na fere côté ya musique ya Nzambe ezali bongo omoni ekomi frère Mike Kalambay pasteur Mike Kalambay bien sûr na pasteur Moïse Mbiye na Mike Kalambay bango nyonso tu bauta na Bethel bauta esika moko bauta maison moko soki pe aussi fere na fali bango tout peut entre parenthèses oui faire ces maisons mères mais bango no so batala pe parcours puis na quartier la terre. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et ça la kandengo il faut qu'il y ait concurrence loyale naturelle. Tout a commencé tant Weranson abanda qui publicité abakino yé roi de la forêt phénomène makanda Weranson que je salue en passant à cause de la bongo na stade. Alors Wera a invité qui bana nyoso ya clan Wenge spécialement à Fanny à maison mais to kuta na bongo na stade de martyr to célébrer exploit célébration à pasteur Mike Bile pour la kokumisa Nzambi batu ba ki ebele oyo zaki il y a eu débordement mais batu ba a beaucoup plus d'avantages d'après prophète topé évangéliste Roger Baka kasi pour la Roger Baka Mike Kalambay esengela ki na yete abengisa batu lokola Weranson oh nandenge nini d'ailleurs tout le monde qui yango yemoko alobaki yango Mike Kalambay j'ai invité Weranson parce que c'est lui qui détient la clé le pouvoir ya plein à stade de martyr ce qui est vrai tokobo yango te po monde na kanamiso siko frère Nabiso aboyaki yango poani évangéliste Roger Bak aboyaki yango poani est-ce que Weranson azana besoin azamutu akosambela te d'ailleurs to yebike maman pata moi si Weranson azali bongo pasteur pona ni yoko peksa pas bien que ça Weranson évidemment la concert wana il y a pas seulement Weranson il y a Bill Clinton il y a héritier mission qui les gens fallait que vous devez être là parce que c'est un voyage. Ma bénin au Roger Baka à Monakiwan. Oh ya tout est libre dire et pessimement mbaimba et pas yaye na bato ya maison mère. Yokala nous makam au Roger Baka lobaki. Est-ce que alobaki ya solo talobaki mabe nandenge nini. Suivez évangéliste Roger Baka. Nimbisanga ozala kinanga na ninga gaming. Oyebi famille to famille maman na biso balinga biso mingi. Mais na oyate. Na boyi na kolata salite na nzoto abengisi Wera mais loka mabebi makani ezali yenda zo détenir répertoire ya ba plein donc on critère au wana au bebisi donc tu as construit avec la chaume la paille tende wana nga sola ndi vidéo yo limbisanga osala mabe ba tembele ba justifier yo mona maman na concert on a de bomona te yo zo sale la batu donc il y a une église à Moutoumou qui est vraiment. Or Jésus avant d'en appuyer, a terre à moi si moi. Ne le kola babengisi batwana. Nous en a parti mon gars. Elle a quoi ngani ni. Est-ce la Bible a boka conseil? 95% ya ba pasteur élevé en dignité batiki vérité. Avant comme en 2027, tata ebele boyebi na kata ecclesia. On va comme ça bana na bango ba pasteur. Ba yebi vérité. Ba boy ko sembo la vérité. Nena lo bana bino boy. Eza na pasteur moko te na Biblia. Akoyebi sanga ke abati la Matthieu. Ti na Apocalypse. Tata moko comme ça mona ne pasteur. Bilenge bo telema. Bo me makaba saki kaka ya ba pasteur te. Parce que pasteur ozo me la sac. Azala mwana nazo bongisa comme ça pasteur lobby ezala yo to moko te muta tindaka muta sengaka à part ozala fidèle à makamba yebisaki yo ko bakisa te kolongola te et Dieu a le pouvoir de protéger ba batale la kaye to ki makamba concert
Au moins, il y a une question, tu as une unité. Hein? Mais unité. Tu as une unité, mais tu as une unité. Ça a tout repé. Alors, il y a Touro komona maman na concert. Maman na concert on a de bomona te. Yo zo sale la batu. To sale la. Donc yo l'église mutu moko yemba te. Vraiment. Or Jésus avant d'en appuyer ateya kaka moi moko. Maman tolo bakafe vérité. Je vois dans Psaume chapitre 33 verset 1. Ngai te Bible za papa na biso te bandeko na ngai. Amen. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange, si aux hommes, droit. Sans tout, bon, c'est prendre la carte encore, c'est-à-dire, ça bien. To c'est prendre la carte encore par des hymnes, par des cantiques. Chantons, célébrant à l'Éternel sous l'inspiration de la grâce. Amen. Mais ce qu'on a dit, c'est juste. La louange aussi aux hommes, droit. Kokumi sanzambe, et salami pour la banane. Bon, si on a par exemple, nous avons des camarades dans Libanda. Mais quand nous tenons la parole de Dieu, nous avons des camarades. Abengisi ndeko na Fali abengisi ndeko na ye Kofi Olomide na concert ezoya tenga na yoka kiangole kina TV yola ndiamo te mais pas yambisa bango Yesu peut-être problème ezate abengisi Wera mais loka mabebi makani ezali yenda zo détenir répertoire ya ba plein donc on critère au wana obebisi donc tu as construit avec la chaume la paille donc bilo moza la valeur tellement o bina mukilo ko sale loko bimina misa c'était important mais devant Dieu amuna loko pamba c'est ba tunyo le parmi to ba terre makasi na Bible o ba Matthieu ba Marc ba Jean ko ba vanda kina Jésus mais au bon sali que ça na mutu moko comme Jonas ah oui abongo lisa moka mobimba à Paris il y a mis les Pierre abongo lisa 3000 personnes mais mutabeta le sola Jonas ce n'est pas parce que ton nom n'est pas raconté dans le pays que tu es moindre devant le Seigneur. Ce n'est pas parce que comme on est en archibishop Jonas va être solonité mais moi mon bongo la monté il y a moi sur mon église comme il est là batu basambela depuis 20 ans ba yokoli Bible ba sali affermissement nanu ba matin la charité baloba mais député aïe ba matisi na cher alors que cher est sacré l'évangéliste est député ta niveau to komi pe azoloba tozana ngolu ya koyamba mutu munene donc batwa ki na bango concert à Mike Kalambai parce que wabi concert où sur le camp c'est salamagité tengate ba makamni ni zana kata mutu ti ah OK oyo pe oyo et ça les makaka vous les connaîtrez par leurs œuvres toute la misala toute la misala kuna zalaki toro tozo zela oyo ne lokola babengisi batwana tozana parti moko kao eloko yango nini kasi parce que yo bengisi bango yo tuninga mutuna pona nino kosa la pesa ko pesa mutu lokola sonika futa valérité vraiment Pano kobeta tolote obengisi mutu lokola Kizemi na Kibila vraiment pona nino kobeta tolote obengisi mutu lokola pasteur Jean Bosco Kindumba pasteur Mutomboka lobo parce que ça batoyo bandimi ba epike basaba pasteur na bi voilà ope batoni saka pe bastade mais siko yo zo tangisa batu wana kaka olobi bango tende wana nga sola ndi video yo limbisanga osala mabe batebele ba justifier yo batebele ba so côté là yo na biso tolobaki totala na nturo yo. Est-ce que Weranson n'avait pas droit à quoi conseil wana pour la unité ou Ranson azali mo Christ ou azali mo tunost ou aye ko soutenir non seulement collègue naye à musique mais aussi son petit frère Oyo moi si topé collègue il y a confrère il y a moi si naye mampata o azali bongo pasteur ça m'a bête akenda yikuna sala ki promotion akei pe ko sambela lokola bato so basambela ka est-ce que plein oyo Mike Kalambai asali pour moka lobaki yango déjà a invité au Ranson pour azali bongo azali ko battre record ya ba stade des martyrs. Est-ce que plein wana ya Mike Kalambai mutaya ki na plein wana azali Weranson to azali Mike Kalambai yemoko tala kunteki tala kumamba
batu basepelaki, batu babinaki na kombo na Yesu. 18 heures plein à craquer, mais yembo na koma kité. Mais to sepelaki po Mike Kalambai ndenge a présenté qui Louis Ranson officiellement. Louis Ranson azalaki à l'honneur, lauréat. Est-ce que Louis Ranson la concert wana était devenu plus vedette que Mike Kalambai? Tala konse équipe, tala kumamba. Tala moi résumé ya présentation ça qui toko ya kosakate la gisige. Musique yaka musique biso nyonso tout nzambe nde yakela ki biso tozali bana ya nzambe si il faut ko ningisa mwana to mukie OK oningisi si il faut ko glorifier le Seigneur y a pas de souci après tout balobaka nini Yesu yaka pona mapaya n'est-ce pas bino bokomi na deka o ya bana nzambe o ya bana o na kofi aloba yango nana esa rabno muta simbi bible aleki muta simbi pa na bonzambe te tala ambiance le gars qui na arrivé à Ranson na stade de martyrs suivez. Merci. On me fait savoir que Yangiama Makanda Ranson azali piawa. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais lui dire merci, il est là. Est-ce qu'il est là? J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Ça ne dérange rien, j'aimerais le voir. Est-ce qu'il est là? Mais on me fait savoir également que mon frère Bill Clinton Kalonji azali piawa. On me fait savoir qu'héritier Watanabe pe azali awa. Mon frère Fali m'a dit il est occupé, il est empêché, il est en Europe, mais pour sa disponibilité, Betelaye se fait ma pocopo. Voilà. Le bon Isusu, merci. Le bon merci. Le bon matanda. Toi, ça qui dit là. Yangiama, j'aimerais vous saluer. Venez, venez, grand frère, venez. Ça ne gêne rien, venez, sentez-vous à l'aise. Et là, et là. Oh, Betelaye sur ma boca pour la coulou tout la biso. Que Dieu vous bénisse. Notre ninja. Alinga aloba, napesi aloba. 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 Ok. Maboko makasi pona passer na biso. Lelo tozo confirmer yango ke passer Mike Kalambai a koti na cour de grand. Lelo to ende ko honorer Nzambe. Ye mutaleki biso nyonso na makambo nyonso. Ye mutapesi frère nanga ipema. Alors to betela Nzambe maboko s'il vous plaît. Ngai na lingaka nzembo moko. Kolo Yesu yo mwana ya Nzambe. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Trouvez-moi une place. Trouvez-moi une place. Le Mamatando. Ambiance kitoko boye, il fallait qu'il ait continué kaka boye batuba sepela batuba bina dans Kembo. Les cieux étaient descendus nzambatana kina esengo. Kaselo que pesi mutema koswa mutu koswa et tout qui mitema ya batu. Ça se terminait en vinaigre. Batubaya qui pona basambela. Batubaya qui pona louange et tourné en vinaigre et comme bibembe. Basali kutu slogan. Frère Mike Kalambai, plein à stade, plein à morgue. Il y a eu de morts. Oh 30 morts, oh 20 morts, oh autant de morts. Non, Bisto Rolanda, oh Mbulama Tari à lobby. Tolanda qui dans le journal, il y a eu 9 morts. Et plusieurs blessés graves. Expédié qui va corps na morgue hôpital Oza opposite na RTNC.
radio-télévision nationale. Parmi les 9 morts, il y a Zemi Bazali, Topé Azali, Naban, on va moins de 15 ans. Moi, on a moins de 15 ans. Qui conseille rien, Moko, tu as qui n'a maman. Est-ce qu'il y a Koufi? Maman n'a pas Koufi, on ne sait pas. On va Koufi, et ça dit beaucoup plus, ma soeur n'est pas Koufi. Koufi Nini. Qu'est-ce qui s'est passé? Étouffement ngozala qui a ndenge nini. Engouement ngozala qui ndenge nini. Landa moi résumé, Oyo. Condensé, il y a des qu'on sur RTNC. Puis la ministre de la Santé, qui a même déclaré organisation, et ça, il le boîte mais moi je vous dis, je confirme, au contredit, Banda ba concert y a stade des martyrs et Banda du point de vue lumière, son, spectacle qui toque le colara des aba concert en Afrique du Sud yaya. Non. Décorateur wana bato basala ki podium nde basala ki wana qui toko lumière qui toko et l'équipe wana ça battre na record na batou na stade de Martyrs mais na spectacle lumière podium installation à podium maï karamba ya leki on peut pas se voir la face alors hélas nous surtout wana ça va tourner en vinaigre. Pour la ligne, il y a eu des morts. Ministre de la Santé Lobby, si peut-être ils avaient contacté ministère de la Finance, hôpital mobile, na katukuna ba prévoir ambulance en foi de quoi pour tout le monde à chef de l'État sera le cas. Ambulance ezalaka. Ce que phénomène ça va retrouver la francophonie. Ambulance c'est pour hôpital mobile pour une caisse makambo ya boye. Et il n'avait pas non plus dit que ceux qui prévenir qui attend ministère y a santé et que il n'y aurait pas eu de mort. Non. Même s'il y aurait eu des morts mais moi prévention moko ngé kozala. Ba image sur la toile, na réseaux sociaux et pesinga il passe viral. Fimo ça kouf ba fini ça kouf tout ça tindika e pour pema. Il y a pas assis à koufa qui déjà donc ambulance bandi ko sala tour lokola ba taxi pasi ya kosakala te pasi mutu akendaki kokumisa nzambe ko glorifier éternel azongité nzamba jimoli mo bango pour na nini étouffement. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Oui, c'est vrai, il est mort, 9 morts, na plusieurs blessés. D'après ministre ya santé. Landana nous résumé, il y a une relation RTNC et on revient juste après. Suivez. Hallelujah.
gani? Décision. Voilà, chauffeur, c'est bien, évacuation, ça amigo, évacuer ma maladie, ambulance, Balibane. Ah, fais ça donc. Non, ils vont prendre ça. Ah. Dans la caméra, le docteur Alain Makinissi. Nous sommes ensemble avec docteur Mukanzo, docteur Mbuta Josué et docteur Kerry. Nous sommes les médecins traitants au centre de santé de référence Vijana à Lingwala. Aujourd'hui, sur le 27 juillet 2024, à partir de 14h, nous avons commencé à réciter les enfants qu'on nous amène ici par les ambulanciers pour les cas des accidents qui viennent au stade de Martyr pour le concert de Mike Alambaï. Nous avons les enfants ici. Pourquoi nous voulons faire cette émission? Pour rappeler à tous les parents qui cherchent les enfants de passer au centre de santé de référence Vijana. Si tu as un enfant que tu es en train de chercher à la maison, tu peux passer pour vérifier si ton enfant est là. Ici, nous avons l'enfant qu'on appelle Sephora Lula. Cet enfant reste à Pascal, route Mokali. Nous avons encore Caleb Kabwambo. Et il reste au niveau de poids lourd. Poids lourd, avenue Bosoka, numéro 15. Nous avons Jefté Tikala. Il reste à Makala, avenue Kimbunzi, numéro 66. Nous avons Divine Kopa. Reste à Kalamu, avenue Kopa, numéro 1. Nous avons Priscilla Toumouaka. Elle reste à Limité, avenue Kabeko, numéro 23. Nous avons Dria Wawa. Elle reste à Ngiringiri, avenue Kenge,
numéro 63. Nous avons Emmanuel Kendacha. Elle reste à Massina, avenue Congo, numéro 33. Nous avons Merveille Nzengo. Elle reste à Kikole. Kikole, avenue Sonampangi, numéro 26. Nous avons Beni Fukavata. Elle reste à Kalamu, avenue Kimpoko, numéro 3. Nous avons Gaston Mboui. Elle reste au Kakokolo. Nous avons Merveille Moulemba. Elle reste à Lemba, avenue Epoulou, numéro 93. Nous avons Ntima Kabenga. Elle reste au niveau du Petro Congo, avenue et Kassongo, numéro 13. Nous avons Merveille Tamba. Elle reste sur l'avenue Top, numéro 44 Angaliema. Nous avons Eyenga Sarah. Elle reste à Limete, avenue Buka Kitesi, numéro 43. Et nous avons 7 enfants qui sont décédés, qu'on nous a menés des gens morts. 7 enfants qui sont ici au niveau de la mort. Donc, Tolinito Banana Lingala Boy. Tozana Bana Awa Memeli Biso, Awa na centre de santé Vijana. Toza Wanga docteur Alain Makinis, docteur Mbutana, docteur Mokanzo, na infirmier Tozana Bangwao. Babane Komela Biso Bana Banda na 14h. Bameli Biso Bana 18 baza vivant, 7 baza ya kokufa wana. Ba parents nyonso bazo luka bana o baye bazongi na ndako te baye bayaki na concert ya Mike Alambai. Boleka na centre de santé Vijana na Lingwala. Référence RTNC. C'est bokomika na RTNC wana na pembeni ya sote muto wana eza pembeni wana botunu wapi centre de santé ya Vijana. Bakolobela bino boye wana boye koluka bana. Bana ngo bango to uti kotanga bakomo na bango nyonso. Soko luka mwana na yo oye awa na centre de santé de référence Vijana. Merci. Merci. Il y a eu un mouvement de foule et qu'il y a eu malheureusement des décès. Et donc on est venu ici rapidement avec la ministre de Culture et Arts pour pouvoir constater la situation. Premièrement, on constate que le ministère de la Santé n'a pas été associé à l'organisation. Je viens de répéter que quand nous avons organisé les Jeux de la francophonie, vous pouvez vous rappeler de cela, ça a duré plusieurs jours, il y a eu de grandes foules qui sont déplacées, il n'y a pas eu d'incident, parce que l'organisation avait permis que nous puissions être sur place, on avait monté des tentes, on avait disposé des ambulances, on avait toute une organisation, on avait des hôpitaux en arrière qui attendaient en cas de besoin. Donc toutes les grandes manifestations doivent être correctement organisées. C'est pour ça que je dis que c'est la responsabilité des organisateurs de contacter les autorités pour dire nous voulons faire ceci, nous avons besoin de votre accompagnement en termes d'organisation. La ministre de la Culture et Arts vient de dire la sécurité est la première chose. La sécurité sanitaire, l'organisation est très importante. Or manifestement ce n'est pas le cas. Alors le constat fait ici il est assez amer parce que ici on a trouvé 7 corps, il y en a encore 2 autres ailleurs, ce qui fait un total de 9 morts. Et il y a eu plusieurs blessés, dont certains sont attendus maintenant, comme on parle, parce que je viens de donner l'ordre, qu'on amène au moins un qui a besoin de soins urgents en Galilée. Mais ça devait être fait en amont, on devait anticiper ça en amont. Alors donc, au total, 9 morts, et surtout des femmes. Et même des enfants, parce qu'il y a un enfant d'à peu près 10-11 ans qui est là. Et il y a une femme enceinte qui est là. Est-ce qu'elle était partie aussi? En tout cas, il y a une faille de l'organisation qu'il faut absolument corriger, c'est-à-dire anticiper. Si nous étions mis dans la boucle, il y aurait eu probablement des prises en charge précoces. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de mort, mais je dis au moins il y aurait eu des prises en charge précoces. Parce que transporter des malades jusque dans une clinique qui n'était pas prévue pour recevoir des malades, c'est quasiment une faute. Maboko makasi pona passer na biso. Lelo tozo confirmer ya moke. Passer Mike Alambai akoti na cour de grand. Lelo toende honorer Nzambe.
ye mutaleki biso nyonso na makambo nyonso ye mutapesi frère na ngai pema alors tobetela nzambe maboko s'il vous plaît bali na lingaka nzambe moko olo yesu yo mwana ya nzambe merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Trouvez-moi une place. Trouvez-moi une place. Comment m'entendre? Oh, you are Kidiba. Tu veux me quoi, ça? Tala, bazo ya seko ya. Donc plein à morgue. Plein à stade, plein à morgue. Plein à stade, plein à morgue. Oh, Zablora Maïmouna. Donc, Bakoufi est une guerre à Est. Hein? Olobi? Plein à morgue, plein à stade. Plein à morgue, plein à stade. Ah, ben abi bébé ça to bazar. Ah, libali. Ça to bango yo. Hello, ala moto wa be hein. Kala na mama mukuru. Na mama mukuru. Kisha wapi nani apeti bango yo? Na bacha moto kwa wana basi c'est que l'État doit faire annuler ces concerts tout de suite. Ministre intérieur. La puissance de l'État, on a vu Babi 51 est déjà plein. Ambulance Moussou est été déposé. Donc plein à stade, plein à bâtiment. Donc c'est héroïne na morgue ya vijana. Pesa correction na batu mususu. OK. Congolais ko ngabo ko para ba sentiment bo. OK. So zalaki ke ko tiele mapona mboka. OK. Zale sila pate sila mtalina ya bimasati. OK. Mais comme si to ko ko para ba sentiment bo ndé bien. OK. Ba ko ba tika ba se congé. Ba ko yo do sala bien. C'est total combien de morts? Ah papa. Avec les 12 déjà. Ah papa, basé belé kuna. Voilà. Wana bouti kotala bongo ministre ya santé ndenge a expliqué il y a eu 9 morts na concert wana plusieurs blessés. Par exemple mort wana basi ya Zembazalina mwana ya moins de 15 ans. Kasi et tout qui mitema na biso batu o ba yi ko sambela. Ba kende bongo
bazonga bibembe neni batu wana bakufi d'une mort naturelle ou yayi batu oyo bayaka bongo kobuma bango bolandaka interview ostoaki na nkumu manzambi teyo alobaka nini batu bakufa baleki batu o bala bomoi na ebele ba stade ndenge tondaka wana ezalaka batu bakufa nde bayaka na ndenge nini d'ailleurs ezali mbala liboso te oyo tomona batu bakufi na stade ote koloba ne bandela na concert ya Fally Ipupa Aigle 11 morts et plusieurs blessés plusieurs disparus sikawe na concert ya Fally on peut comprendre nde ba concert ya mokili mais oyo concert ya bana nzambe batu bakufa. Est-ce que quelque chose cloche kuna to ndenge nini batu wana bakufi ndenge nini et ça étouffement bien sûr ba lobi on ne sait pas ndeto mona bilili kasi to kobenga nkumu manzambi teyo oyo ayebisaka biso so bolanda bien abaka yaya nyonso tu eza musique ona ya mokili ona ya nzambe nyonso tu eza ya musique sacrifice et salamaga c'était bien préparé na ndenge nini ngai pesi ngai mutuko swa yango toko ya bapona bino nkumu manzambi teyo toko solo la elelo biso ba vérité poto yeba po e pesi ngai mutuko swa makambo ya boye nkumu manzambi teyo mbote na yo. Bonjour balandi nyonso ya radio lokole oyo pe bazola na nkumu teyo manzambi oyo lelo oyo tomonaka na mokili tokolinga kopesa ngo éclaircissement na baini na balandi na oyo bazobunga nzela ya ko comprendre musique chrétien na musique ya mokili ezalaka nini na pesi balandi nyonso mbote bon dimanche lelo bokoyoka. Merci beaucoup Manzambi teyo kasi tokokena lombango tokosolola tobandi na première question yebisa biso tomoni concert ya frère Mike Kalambai et Salami tobandi komona va concert na ba publicité Weranson, roi de la forêt, mutu oyo kutu yemoko. Mike Kalamba abaki a invité Weranson pour Weranson mutu azo battre record ya ba plein na ba stade de martyr. Tangu aye to moni pe Weranson amata poni wa bino Mike Kalamba a koti na cour des grands. Cour des grands nini yemoko ayebi. Est-ce que ezalaki normal tout ça normal pour na yo auto bengaka musicien nzambe abengisa musicien mokili na concert na ye amatisi pe na podium ezali normal tout ça anormal pour na yo. Merci ndeko lokole na banza oyo na lobaka obandi komona yango tozolo bake biso toza na vision nkumu teyo manzambi naza na vision ya koyeba likambo ekosala malobi lelo tuna tina question na répondre yo na musique ya mokili na musique chrétien ozomona bazoyemba en langue ezalaka attirante oyo koyeba kati ya likambo fosalama siko bopesi ngai raison comment c'est possible ne juge point mais tozo juger par rapport bozo kimaka bozo bata makana sima pour soi-même mais bino nyonso boza elongo ozomona lelo ba mort esalami na banza na biseki bino mutu oza na kati ya libumu ya zemi na oza libanda biso nyonso place batu bakufa balekaka popularité bele yango na réalité kaka nkumu alingi kolobela ba pasteur alingi kolobela ba prophète alingi kolobela ba pochette yango na réalité lelo ozomona mo miziki ya mokili na oyo ndombolo oyo boy yangwana c'est la même chose tala sikoyo contrat o ezake lelo mutake kobeta soi-disant eloko tala modèle ya batu par rapport attirante o eza ya kozongisa actualité ya kopesa puissance yangwana ba mort. Merci ndeko lokole. Batu ba yimi pe moi trop oui à part Weranson il y a des musiciens tels que Bill Clinton héritier bazala qui va soutenir confrère la bango Mike Kalamba itope Moussad Nanzaba qui peut ko sambela ezali mabete kasi eloke tout ki mitema ya batu nkumu batu ba ko sambela batu ba ye sika pona ba éviter liwa okomona mutu mususu za kasoka etikela la mikolomike akufa ake pa nzambe aki okumisa ake ko sambela nzamba akoki kolongola liwa mais oyo mutu aki bien important aye
pour aya kosambela pa nzambe mutu wana akufi. Est-ce que ba mort wana ezali ba mort naturel to ezali ba mort ya spirituel? Ce que ezali naturel c'est bon, ce que est spirituel expliquez biso ezalaka phénomène ni neleka kawa. Bonjour bandeko nyonso ndeko lokole lelo omonaki na lobiki bokomona baconcert oyo ebetamaka lelo tozalaki mpe soi-disant na baconfrere mosusu babetaki eske bato bakufaki omoni mélange ya biloko ya libanda lelo avant 3 jours bazwi biloko bameme oyo nyonso ya pembe oyo ekundamaki mélange na bangombe ezwi tous les 4 coins yango moni population oyo eyaki na bamoro liwa oyo ezaki na mutu oyo fwa kufa bya kokufa te mutu nyonso azalaka na symptôme ya koyeba kati eloko nazosala esali malamu be esali mabe lelo ekokundi tous les 4 coins bango bakorécupere muka bakorécupere toujours baame par rapport siko otikali na actualité ti libela na bacontrat yango tozomona tozala na banorme ya kobungisa bato nzela te na miziki ya mokili na miziki ya religieux c'est la même chose po eza na bacontrat oyo ezwamaka lelo ozomona contrat mosusu okozwango libanda yango napesaka bandeko bozalaka na bobangi na bokebi bozwaka biloko ya libanda te po biloko ya libanda oyo eza or ya kutimi eza kaka toujours na sacrifice oyo ya bato bakokufa bato bakozwa bablesse toza kaka na besoin ya sang oyo ekokulame wana mwana oyo aza na kati ya libumu aza ange Gabriel yango mozomona bandeko tozalaka na toiti eloko oyo ekomi lelo bi ekomaki lobi na lobelaki yango oyo aza na matoi ya kolanda soki azongi na bainterview mosusu akoyoka yango eza mawa mingi eza place ekendeke baréunion mpe ekendeke baboyi mais ose sacrifie ya kokunda biloko oyo ezake mpo kaka orécupere baami na bato eza pasi ndeko lokole. Bon, siko bato oyo bakufi, on comprend que vous dites que bato wana bakufi na mort moko ezali surnaturel, eza normal te bato wana basacrifier bango ndenge nini koloba n'est-ce pas na terme clair. Bon, basacrifier bango siko en échange artiste akozwa nini et bato wana bakei wapi exact. Mais bato bazongi susu ya kozonga ndeti jeunesse ozongisi bato wana ere bakufi ozongi na actualité susu lelo tokozala kati ya mosali ya nzambe lobi bêtise lobi kuna boye lobi kuna seke yo kaka toye kotika na mokili beyo toye koloba soki tozoloba lelo bato ata baye 10 bato baye 20 na mutu oyo asalisi eloko ekopesa kaka toujours lokumu pozolanda directement ya kosalisa bato be ya koloba kati ya likambo ozo te mais ozosala yango ovite boye evite beza bakufre ya mélange oyo bagide yo bisika fosalela popularité babateme na nsima bato bango na bakufi obibiti oyo na. Donc vous voulez dire que bayebayi que ndeko bato bakokufa na stade basi bayebaki yango déjà et puis ce qui me cœur donc veut dire olobi akotika na actualité pendant longtemps donc veut dire bato babeta ba stade liboso et que bato bakufa wana yango basa na actualité ti lelo batikala ndenge na actualité ti lelo yepe akosta makambo atika la actualité ti lelo exemple yango na koyebiso ndeko lokole bato baza oyo bato bakufaka kuna ti lelo aza na sebe tu lelo amataka likolo yango moni faut comprendre eloko la vision oyo eleki wana nayebisaki yango la fois passée pas même une semaine lelo esalami yango moni nkumu bopesa essence boyeba kosoutenir ye akopesa bino bavision lelo mutu songolo dete era akweli problème esali 10 à 20 ans e ozwi yango solution nalobaki bien pasteur soko moni oza limité benga kumu te yo manzambe plus de 143 89 44 54 885 plus 243 98 17 17 013 bo respecte bo tikobima libanda lelo biso toza na bato tosungi me tokendeke te ke ngai mpe nake wana ngai tokangami ne foto ngai toke podium no mosali aza bongo te ne juge point te me tozo juge kaka par rapport banorme oyo ezokende eza malamu te yango wana eloko nalobaki esalami expérience ya nkumu te yo manzambi yango wana tala baséance oyo eleki wana 72 ozake biloko ekundami oyo ozomona ke oza na tirante ya makasi ata oza likolo mutuka bato mosusu balali na
bandako te bato mosusu basi ya mabala mosusu baza na zemi bakoka kokende te mais que veut dire attirance yango wana attiré osoka te kombo stade de martyr Nikolobani. mais nkumu olobela ko ata capital bande ko pa simbi yango oyo ba kufisa batu liboso batika na likolo tilelo succès esila ka shooter yango yepe alandi même chemin donc veut dire ba o ba beta stade wana oyo batu ba kufa te bango donc succès za libela te succès ko za nango mais akena ina modalité lelo pozwa succès pozwa na tirante za na ba contrat ngai na kopesa batu nalingi na ngala kufa nango ngai na kopesa batu te na bana kosombaka nanga par rapport ya contrat par rapport ya ni aza na succès mais aza limité par rapport à boyi mukumba kolia muteza mukumba de côté kolia muteza mukumba lelo zo mona batu bazokela ba 40 jours par rapport ya nini ya koyeba eloko ona sali mais mutu wana toujours image na eza na simananga faut na sali c'est ngo rapidement na kozana papa ya poni na kabola lien wana kolia mutu za kwa na Thompson te okolia mutu quand même inane yo mo polandi olia mutu soki okoki ko respecter ba norme et puis si yo puissance ya koleka 40 jours boye pour ça la séparation na ye c'est ça bon est-ce que sika boye bato bakufi wana tozosangisa bastade oyo nyonso bato babeta oyo bakufa na balimwa bato mosusu bakufi na oyo balimwaka kolimwa na stade ya liboso ebetamaka wana oyo balimwaka na moto akufi eloko nete elekaka na puissance makasi entre bato balimwa na stade ndenge wana na oyo bakufi puissance eza na niveau nini bato bakufi eza directement na monde entier bamoni bato bakufi mutu akoko bunga soit disant lobby amona mais oyo akufi ate pour dimanche lelo ko dimanche baye sikoyo kopakola makila nyonso na aux alentours ya baeglise oyo mutu azalaki symptôme na ye ya mutu wana mpo bazala susu na mokili te okomona popularité ese multiplie ata fois 5 yango nozomona mosala ezoki na banorme te mpe place bokosungela mboka eza te po mutu nyonso alingi lokumu sozozwila yango ni ya bamedaille c'est ça est-ce que bato bakomona nkumu te yo azopesa mutu nyonso oyo aza kati ya blocage kati ya eloko oyo ozomona réalité te osalaka affaire ekomi na suka ekufi yango nomonaka ke puissance oyo yo chance na yo eza utilisé c'est un école bato oyo bakufi wana na oyo babungi est-ce que yonku manzambi te yo possibilité ezali ya bato wana parce que puisque bakufi eliwa moko normal te eloko esali ke bato mosusu bakufi te est-ce que yoka est-ce que zela kokufela libanda ok bake komona libanda komonaka liboma moko azalaki na kisasa bakokomela liboma na mwanda na boma akomi indisparaître azoyeba na susu bisika kei te aza ni susu mbutu te mpo cerveau wana setikalaki place oyo ya contrat ezalaki place akuluma ya basan na ingi natuna boye kumu ingi natuna boye baoyo bakufaki wana est-ce que bazalaki baesprit faible bazalaki na présence ya nzambe na kati na bango te pendant que baninga bazo adorer bango badai ko adorer bazalaki na distraction tondeni comment est-ce que baso bakufi te bango bakufa kaka ezalaki nini merci ndeko lokole il y a des bato mosusu bakufi wana baza na baretard soko tala oyo monike ya mwana mwasi nyonso oyo akufi bamosusu baza na baretard na baze par rapport ya nini lelo ozomona biloko wana oyo esalami oyo monike akufi sur place te cerveau na ye ata lobi amonani aza susu normal te po amonaki oyo amoni metamu te kimisi ye nani ekoki mpo na ye te na puissance ya indirect ya famille mais atikali susu normal te atikali susu normal te akomi mutu moko na pa na bango akokende su te contrat oyo eza na eloko oyo akuluma ya sang mutu mosusu akufeli na kati mutu mosusu akufeli libanda yango ozomona mokili oyo tozala na bobangi tozala na koyeba nazoyebisa bino botika kobima libanda ya mboka oyo nyonso bakufeli oyo nyonso na stade babomi bato
ti lelo monike bazali kaka ndenge bazali na komata yango monike doiture na mais siko nkumu toyokaka balobaka soki mutu akufi esika to accident esalami esika moko songolo basengaka na bankumu bachef coutumier bato spirituel baya kolongola baesprit wana. Mais est-ce que na stade de martyr déjà ça fait 2 fois déjà bato bakufi, est-ce que bakontaktaka bino bachef spirituel mpo na boya kolongola baesprit ya bato balunga esika wana to mpo toyebi d'abord na histoire ya stade de martyr eza esika oyo bakundaka babomaka vivant bafusiaka premier ministre Kimba Evariste na ba disciple na ye esika ezaka na histoire mo déjà ndengo. Est-ce que esprit ya ba Kimba Evariste ne bendaka bato wana toneni, est-ce que ba consulta bino pour na kolongola ba esprit ya bato bakufaka na stade to esika la ra ndengo mabete place wana erozoka stade de martyr. Il y a des bateaux qui bakundama place wana mibimba lelo ata oye bomi bato wana eza na sacrifice moko sute eko salame bakende ko sala séance kuna séance esalama déjà pa bankumu ya pour di bon eza toujours pour ansina yo moko oye kozwa eloko moko eza kuna kende ko sala ti kuna mutu nyonso akotika eloko ya mabe na stade wana ti. Donc il y a utiliser pour ça déjà le sacrifice mais oh c'est ça la wana kala. Donc la place il y a se bénir place où ancêtre va y récupérer surtout na croisement ya biloko oyo kotisi place wana. C'est ça. Et là comment on ça la place on les a dit. Merci beaucoup Kumu na intervention na yo to tikele au moins quelques minutes on va koloba sur musala osala kaya ko bigisa batu batu guérison batu basala ba sucre batu diabète batu basala ba mbasu batu basala problème musala asaka musala tene sotuana ba lobombo kayo. Merci ndeko kole na zongela ka koyebisa batu ke ngai na ndeko kole to yebanite soki ndeko kole azwita kozwanga en direct eza batu mutu bakena ba témoignage be bakena ba question lelo ozomi problème ya cycle tozaka na 3 tozaki na 2 sortes ya cycle type 1 na type 2 vie modona ekomi na nzela mingi ya molili ekomi na 3 sortes aujourd'hui type 1 type 2 type 3 absence ya pancréas lelo nazozonga ko sokozwi hémorragie bombi yango tani beni ekoyelo kaka variation ya cycle ozwa mi problème oyo ezaki lupango etekamaka te moto aye azongi oza na iloko oyo etambolako na nzoto omboyeke boye mokoki na nsima mokongo msesesongi boye nakosalisa yo oza problème ya mwasi azoderange soit disant suspectaka mwasi mozwake na bapreve te nakosalela yo mosala nakoavekle mwasi aussi ofandi na ye podi bon mobali bien mwasi aza na besoin ya bolingo ya mobali na ye nakotia mobali na banorme olingi sans problème sans sacrifice quelque chose na yo yango esombaka mibeko ozwi omi problème oyo ezaki problème lelo oluki mosala ozozwa mosala te lelo oke boye bazwi yo te ozwi baninga bana ovanda ozwaka promotion te tokokende toujours na badime ya pourcentage na kopesa yo promotion via compétence na capacité oza nango oza na problème ozosala remise et reprise oza na problème ya poisson ke place osala kozaka na risque na kosala elo poison oyo ezake ata moto atie na sani fo elongwa place wana ekwei symptôme wana okomprendre ke eloko mabe batia yango na verre ndenge osimbi yango ebeti canon batia yango na portiere batia yango na mutuka batia na split oyo tozokumu alobi te oza na capacité ya kotuna mpona kosalisa yango oyo eza pouvoir ancestral coutume bapaster bomoni baréalité misiki ya mokili na oyo soki ya nzambe c'est la même chose naloba numéro ya nkumu te manzambe mpona kopesa temps na radio lokole ya kodéranger ke ye te plus de 143 89 44 54 885 plus 243 98 17 013 mono kiaki salu bankaka bamveneki au mulanda sengo wamam
on a utaki koloba la fois passée différence ça la gâté bango nyonso mulangi moko tungu moko fenêtre nyonso eza biloko topesa là. Merci na balandi nyonso. Merci beaucoup. Là, c'était Kumu Manzambi Teyo depuis village pena donc et pas yapi afin de kuna pona kusunga batuna nzela ya banzete nzela ya bokoko. Talabwa lisolo muke oyo tolegeto sola lelo en ce qui concerne Explo célébration il y a pasteur Mike Kalambay oyo batuba ki kosambela batuba ki epa nzambe na mikumba na bango mais en retour est tourné en vinaigre mais concert et là qui son et lumière spectacle et sengo ya kosakrate na ba invité le kola yangia mama Kanda Weranson héritier Watanabe ba Bill Clinton ainsi que les autres ba ki wana et là qui la podium il y a 3 dimensions na autre ba ngwana ça n'engage que ngai oui. Nebike jusque là c'est Weranson qui bat les records, il y a Batou Belé na stade wana mais vis-à-vis installation à podium, lumière à podium. Non, oh frère Mike Kalba, ça y il faut quoi apprécier. Il est le premier. Numéro 1, na installation à podium. Ça, moi, j'avoue, ça n'engage qu'un gars. Pour degré installation à podium, on a 10 000 gars qui toquent. Mais hélas, et tourner bongo na vinaigre. Et les gars qui, tout ça qui est important pour la bisto ben en koum a expliqué biso makamwana batouala wa kufakana. Parce que la concert, où est l'équipe? Il y a Aigle Batou Koufaki. Concert à faire Batou Koufaki. Concert à Moïse Mbiye Batou Koufaki. Il y a Mike Kalambay Batou Koufaki. Donc il fallait que Batou Ala Batou Dakawa. Puis le but est que Oyo Nkumu Alobi Awa et ça dit parole d'évangile qu'il faut dire makaka te. Yo peut faire investigation à yo. Oyo pas moni à Koloba contraire par rapport à Oyo Nkumu Alobi Benga Biso Okoya to kosa la kaka débat pour Zali Bongo chaîne na business. On va yango chaque fois ya de coloribus and gistibus non pour disputandum. Les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Ceux qui ont l'ingaka rouge, il y a l'ingaka bleu, l'ingaka noir, et l'ingaka pembe. Donc, mutuna mutualina opinion est libre opinion. Quand l'ingate opinion yo au plaqué en moté, wana ekosimbate. C'est-à-dire chaîne et liberté d'expression. Radio Loco Télévision, la chaîne de votre référence. Escocomi. Voilà. Yo mutoto la biso ya ceux qui ont les sola ko pesa benga biso, o pesa les sola. Ceux qui ont bengi biso, o biso te. Komi tungisa matendeko komi tungisa mate tika audio alisolo na yo toko beta lisolo kaka ndengo nito beta yango soko tiki audio to bengi yo te bosanité tuzana ngwa to ko etidi yango soki question ali okomona ka to bengi yo to tunyo soki pe question ali te okomona ka to beti lisolo na yo kaka ndenge to yokanaki. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo